mbote ya mingi na ba ndeko nyonso ya bana ya ne Congo oyo bazali kosala parti ya groupe na biso oyo ba participaka na ba réunion tozaka na yango ya chaque mois lokola boyebi ke tozaka na réunion mbala moko na mois. Pour un mois oyo ya août réunion il fallait zala le 26 août de 17h à 20h comme d'habitude. Kokanda dia okulu die ne Congo. Il tombe zavo konso tsuka ngonda vwanda tu vwanda nga bakimosi. Pasivo tu singindu tu nabanzi kintindu tu zingila tu zingila tu tadila na eto kintindu tu sila na bakimosi. Kintindu tu kadila bakimosi. Kintindu tu longile ana. Kintindu tu bakilingindu botu siana akala bakimosi kavila kaniku ngatu kako. Ewau diambungizi kulu kamba bo emono ye fila nileki ya monketo ndio tsuketo na vumu keto kafwa dia 1 de agosto 2023 uziziama dia 18 de agosto 2023 kuna Matadi kuna Congo Kinshasa ndenge na lobi ke leki na ngai ya mwasi suka na biso kufaki le 1er août 2023 oyo enterrement ezalaki le 18 août 2023 oyo na Matadi na Congo Kinshasa. Ye bangi video ye kanda dia okulubo kuna Kinshasa kiele ko ikuma kazoli kupanika visa ko ikume mono zombo ngini na ezukundomba 135 libras de visa 250 ekuma mono kinadiaka kinamusi batadia uko emono zombo ngini nanga ezukundomba 25 libras ngadi songa vovo alina kupanika visu die lumbuki mosi kasi fiti fwani sankanda miaukulu atwa lomba ye 50 baki mosi miaukulu nga lomba yubanika ezi diaka bo dimbo ki moski kele konda una yonkanda nga twikila tekele songa bo vidi sipanye monkedo kuna Matadi e kudikila diaka 100 libre dio de kupange pasi elumbu mkwende nanga ko wize unu uze mbazi uze unu uze mbazi na luake koko yenkaka to kukamba enkanda mifwana ngamikala kansi ikeli diaka ingoloko te ngizi baki makasi ngiyenda bonge na baki avion luake koko ope kazuri kunduti sako ekuma kikale visa ko kasi yekale tiki kia memumoko edo diambu isidi munambundu ama yangoro munagi na Congo na keli susu te na kotsi mikanda complet likambo ya visa mesutu na kokisaki bapimilinga visa basenga 135 livres pour na visa 250 livres pour na zamu zombo pour na zana passeport britannique na kati bakoma nea na Angola. Et puis sur le visa journée moko 25 livres na kokisi nyonso et comme les sous-sautés omoni na carte na pardon na prise en charge na yo kaka visa ya commune ezalaki ko signé par le gouverneur il faut appeler na cachet à affaires étrangères so likito sauter yango bakisa 100 livres donc ne koma na 510 livres qui vaut $621 pour notre visa. Visa wana tango ko na kisasa so que pays msambere susu frafto susu $100 parce que na visa na passeport britannique ni surtout oyo
yaka lelo yaka lobi mais likambo na ngala babandeko na ngai réunion na biso ezalaka na chaque fin ya mois oyo ya le 26 yango na réunion ya mois oyo tokosala yango te bolimbisa ngai naza nanu kolela leki na ngai ya mwasi lokola ba préparation surtout ngam nasalaka yango ba démarche nyonso nasalaka yango soki nasali te ekomarche te esika wana na kokomante te mais boyebi ke ba démarche nyonso ngam nasalaka yango naza nanu kolela leki na ngai ya mwasi lokola nga na kozala te na kotolela leki na ngai ya mwasi nayebi ke makambo mingi ekosalema te yango wana nasengi na bino nyonso ke réunion ya mois oyo ya le 26 to anile yango toluka ba préparatif mosusu soki na mois oyo tokobanda tokoki kotyango na début ya mois ya septembre na koinforme bino nazala nano réponse ya cancel donc lole mvuka eruniao tosala yango te na vanda na continue kolela leki na ngai ya mwasi yango likambo tina nasaleli video oyo na yebisa bino ke bandeko na Kongo nakendeki te leki na ngai ya mwasi esika akundami nazalaki te etosala ngai pasi na motema na ngai kozala mozombo yango tina apimelaki ngai visa bien que mikanda nyonso ezalaki ekoka mais il faut nafuta $621 pour nos visa ya kokende Congo bandeko mbote na libota mobimba ya bana na Congo ate ya próxima ciao ciao.